mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge tomesela kokutana biso na bino esengo eza ya ngai ya komona bandimi ya tokomi wapi oyo balingaka kolanda makambo ya malamu oyo mpe balingaka kozala bien informé nayebisaka bino bandeko na ngai bokolanda biso soki olingi ozala informé oyo mpe makambo ezolekala mboka na yo Congo ndenge nalobaka towuti wapi tokomi wapi tokokende mpe wapi okomi kaka na malembe oke na telefone côté tokomaka ba YouTube tokomi kaka ndeko Eliezer tokokoma na télévision na biso na système bateso TNT canal 62 na Kisasa okozala informé ya makambo ya mboka ndenge sengeli soki omoni ngai te okomona ndeko na ngai epenge Fofana soki biso tosilisi ye moko formateur ndeko Eliezer azwi relève 19h ezalaka bandeko na biso ya déboulonnage on a commencé à 19h, nous avons un programme de déboulonnage, vous avez information, actualité de l'État. Nous avons décortiqué. Nous avons député, nous avons beaucoup d'analyse politique dans le Congo. Il y a beaucoup de Bosabonaka, Nandeko Eliezer, Tokokoma, Bokoeba, Maye, Kolekanambo, Kalabiso Congo. Tolamuki Lelo, Makamoni Torosola Lelo. Tokoso la reprise ya insécurité ya bana kuluna bituma ba quartier zongi na Kisasa banane bazongi si yango ba papa $21,000 papa $21,000 commune ya Kisenso etekami na 20,000 francs congolais commune ya Kisenso etekami na 20,000 francs congolais nazo bate yango na opération ezali to bengana ba paka ba improductif na assemblée provinciale, na assemblée nationale. Opération Bengana ben productif, ma député à Kala. Opération Tokoti Yangwana. Bilan, tant que député à Zokita, à Zoya, Boyambiet, et ça t'a nous aura mis sur la roue, la cima. Aya pèse 20,000, Boko Teka, Bo hypothéqué, Mboka Congo, 20,000, 10,000. Après là, ils vont devenir un biseau, nous allons malamu, tu es au Koufa. Bon, ben, on va député, 20,000, vous avez bien. Oui. Ce qu'on change, vous avez la mission, non. Tout royo, n'a bien le peuple. N'a bien productif, wana. Tu reçois bien ni sous, tu reçois bien mon moko. Parce que, biso, tu as pas de changement au Congo. Tu as pas d'intérêt moko. Il y a biso moroté. Tu as pas d'intérêt général. Mais le peuple congolais, comme si vous comprenez, biso zo salaté. Comment vous pouvez hypothéquer, côté qu'a commis le roi qui s'est sur la 20,000 francs congolais? Le lot de sécurité, zongi na ma tête, qui s'est sur. Banane bazongi sur ma député. Chaque jour, Bitumba, donc, le président Bossaloba qui, vous les députés, quittez les groupes armés. Oui, Baeli, député à Moamba, député à qui siège sur la matete. Mais ne peut pas quitter le groupe Bakuluna. Bon, l'ongwa, le groupe Bakuluna. Les autres, sur le solo, pousser en roulement. Les politiciens sont en train un mois, ils ont cocaté. Les difficultés, sur la machine. Nombre à Batou. Dans la machine, dans le bureau de vote, il faut pousser. Ndekoya Seni Kadima. Président Kadima a poussé en roulement. Oui. Mais dans 4 mois, tu remets ma solo en Durabiso, Moukala Senda John. Oh, il paraît que ça roule. Kuna la commune en Galema. Précisément la pompage. Mouna pompage, il y a Tongo à Kendaki. Mais à cela qui devoir civique. Mais na Kuna, bon, voilà que motoyer, à mon niveau, à côté de Batou, à ma carte électorale. Attirer la population parce que la population est opprimée. Il y a un tsara bakonzi. Il y a quelqu'un mutasuka. Na 4 peu on a de remettre ma à succession Pembele. 21 ans à procès. 21 ans à procès. Combien de ministres? Combien de gouvernements? Combien de présidents Baleki? Parce qu'on a 4 ans à succession Pembele. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nani peut avoir 6 mois de dossier succession Pembele. Solo tout ce bête à Moukolomalo, Yangwana, Bande qu'on a besoin de brancher, pour comprendre qui est le vrai ennemi de la République démocratique du Congo, qui est le vrai ennemi, il y a RDC. Parce que les hommes, oh, mon ennemi, oh, Kagame, oui, Kagame, Moussou Bazeli, la Kataki, ça. Oui, le fait Maradona, dossier 1 million de dollars, oh, c'est le ministre Moroboui, Mongo à l'État. Biso luka mbongo yosi mbongo zoksi muninga zoksi ministre pour yomoko zo ba marcher quelque part. Fait Maradona, na teka fait Maradona.
Nane va bien avoir Maradona dans la République démocratique du Congo. Ayebi Moko. Dossier $1 million. Papa Zoua le 31. Après le 31, Naebi Sibino, Batubako Kangama, n'a pas président Sénat, n'a pas sénateur, n'a pas député, n'a pas ministre, Molongo. Il faut que Mona état de droit solo. Parce que Makambo Toyoki, na auto so monde na mboka au Congo, to lingi état de droit et zonga yenge benem nenge to bunde mitumba wana. Parce que ce n'est pas un groupe de gens qui vont au Congo en otage, rien. Toroti kate. Ceux qui vont continuer de retourner dans le Congo. Toreba, nani azara commissionnaire à Kagame à Kisasawa. Nani azara commissionnaire représentant à Kagame, oui, à Kagame. Ce que va commissionnaire, ma collaborateur à Kagame Badan. N'est pas ministre, parce que la carte est député. Liste des hommes laïcs, torotard à Congo na Bangwa. Ministre de la CPLA, papi qu'on rappelle sa talaté. Il y a des commissionnaires à Kagame. Oh, le monde il y a le Baramalam, il y a un azar de Yépena, il y a les Congo, les Rabatinios sous. Ok. Moi, il y a mon nene. Bandera Somme Marizaraete, commissionnaire à Kagame. Mais si Kagame était bête de ma solé en Rabiso, moi, je suis mis école au Congo. Avant de continuer ma capacité de Pembele, Moukala, Senda John, ou à Keneko s'enrouler dans le week-end Oyo, Koune na pompage, dans la commune Angalema, à Keneko ko sa devoir civique na ye, Nenge ba Imboka, ba Congolais ba ko sala, ba ko tambola, ba ko kenda fanfare, ba kende ba la sa peuple ke, pas c'est le ki mingi. Tandenge Mboka na bisiko kufa, insécurité, l'autre ezalité, ma ezalité, biso tozoya na makambu ya sika, batu ya sika, bilongo pe ya sika. Tout ça beaucoup kuna na commune Angalema, ndeko na biso Yves Olobini. Donc, tout ça, même tracé. Il y a ma jeune fille. 10 pour tracer la jeune fille. Ok. Comme ça, ce qu'on va faire, ils ont jusqu'à tout s'organiser. Moi je suis là, je vais parler avec le chef de oui, je ne suis pas venu ici pour entrer, prendre ma carte et partir. Je vais prendre ma carte et pour la Nakutibino, tout a fait et tout a pour ça. Papa Bazalia, maman Bazalia, Batikibana. Donc, pour vendre des petits pots, et puis à Zupeka, ça n'a pas de sens. Pour l'organisation, pour enregistrer, pour bateau,
Moi, je vais parler avec le chef de centre. Voilà, maman. Après, c'est possible qu'on le fasse. Et même nous avons déjà remis les jetons. Comment notre nom va encore après là-bas pendant que nous avons des jetons, nous attendons qu'on nous appelle seulement et puis après. Ça, c'est une très bonne question. Vous qui avez des jetons, donc cela veut dire que nous abattons le famille vous allez privilégier depuis le matin. D'ailleurs, depuis avant hier, nous avons jeté. Ok. On ne va pas se tuer pour ça. Le problème est que les bateaux ce sont les gens, on doit faire en sorte que c'est simple. D'organisation de la CENI. Le problème c'est quoi, papa? Il n'y a que deux machines, c'est normal. Oui. Oui, ils allaient à Léa, Oyo, pour Koutani na Yango Bissonio comme réalité. Mais on n'a pas le choix, il faut tous voir. Bénéfice c'est ça que on n'est pas nombreux. En tout cas, on n'est pas nombreux. C'est juste qu'à la question, il y a pour soi bandeko bazana kati qui fasse vite et que pour la bilongité, bateau bazana va jeter en bakoti et nous les autres peut te recoter. En tout cas, moi je ne suis pas pressé. Je reste ici jusqu'à ce que bandeko va poser ma carte après ma même si nature que vous avez fait. Ouvrez grandement les yeux. C'est bon. Awa tozali na Kimbwala, toza na commune na Mongafula, na quartier Kimbwala. Population ezali vraiment ebele, to sensibiliser qui pour ete baya ko s'envoler. Nde tomoni ba répondre vraiment na appel na biso. To sepeli na yango mingi pour ete ko permettre biso to yeba na ko rafler ba siège o esengeli pour na commune na biso ya Mongafula. La carte elle est bonne. Bon, en tout cas, je ne suis pas la CENI, mais ndenge na moneli, ils ont avancé. Au Union so etikali comme baléa technique, c'est maintenant à la CENI de voir ndenge na kosala pour na ko satisfaire bateau union so ba répondre na appel au to lancaki pour l'enrôlement. Bateau avant nanda ko ba linga ko ya sa auto isa bangoni. Vraiment nazo exhorter bandeko na ngai nyonso ya Mongafula. Nazo exhorter bandeko na ngai ya Mongafula. Baya ko s'envoler massivement. Biso UCE, Tozawana, vraiment Tozana Posa, il y a tout va s'envoler pour permettre na président de la République à son deuxième mandat naïe, aïba na posilisa ou ezalaki vision naïe le peuple d'abord. Vraiment na pesi merci mingi, na président Nangaï, Martin Moulumbe, na maman Chantal Mawazo. Pour être UCE, ezali parti moko oyo et vraiment qu'on permettre na peuple congolais ba espérer na changement moko boye et qu'on permettre que ba e banako se retrouver sur tous les plans. Vraiment, j'ai dit un grand merci na président Martin Moulumbe ainsi que maman Chantal Mawazo pour être ba pesi na opportunité. Il y a représenter parti la commune ya Mongafula des alliés sengonangai na tondi bango botondi mingi pour la confiance au bapesi ngai asepeli mingi pona mwana biso honorable Joe toyaki ya banda tongo bato ebele manœuvre pona kokota tozwa carte mais en faveur ya mwana biso nde tosungami tokoti facile mpe tozwi carte na biso tanda pambola akende liboso tozosoutenir ye meme na mabondeli nzambe wana sunga po libota oyo bana oyo vraiment toyebi ete ntango bazwi place bakosalika moko malamu ekosepelisa bato yango nazalaki na mwa ya koloba nzambe apambola
kopambola kuna kombo ekei kombo ebima toza na mposa tosepela po ete toyebi makambo ya malamu ekoya na liboso ntango ye agir. Que Dieu bénisse cette démarche. Merci. Oui, merci Bandeko Balandi à Tokomo Apesaki Bomonde Nabiso Mukala Senda John. Donc moi na somi école Congo congolais à solo akenda ki ko sa devoir civique na ye. Yango na ko bele na Bandeko ne so landa biso. Tokomo Ape télévision ezui espace na yango et tie po na bino bakambi. Ya lobby ya Congo. O besoin de la politique, o besoin de postuler espace ça libre. Yaka benga biso na téléphone. Nous avons colonel le numéro 1 na commune à Gombe. Au Koska Avena Ifasik, au Mona, Ndeko Eliezer, à Telebino entreprise, service à communication, à Malamu, on a communication à Malamu. Il y a un qui transmettre un message dans eux. Donc, il y a des candidats, aux politiques, aux analystes politiques, aux Makambo Sala, aux maison de la publicité, aux Makambo Sala, il y a un Lombango Awa, Tome Mayo, totaliste de développement congolais, Nini Oyo, aux Anango, Bakore, Bazana Bosenga Nango. Mais quand tu as le dossier succession Pembele, 21 ans, procès. Combien de personnes ont confié 21 ans. Nous avons ce moment âge ni ne koleka, ni ne la poto, ni ne la qui procès ou anesilate. Bakabula bilo côté, bilo côté kaka moto moko. Mokolo ya lelo ya mbeli bino bongo ndeko na ngai Feli Pembele, mwana mboka mbote. Mbote ndeko journaliste. Bonne santé. Santé malo par Kasteki. To komi wapi na dossier Feli, dossier succession Pembele. Il faut rappeler bana mboka ke nazaka réalisateur Yandeko Basile. To bande dossier. Réalisateur Yandeko Basile émission to solango. Nandeko. Na komi na to komi wapi réalisateur Yandeko Eliezer. Dossier succession Pembele. Ngai moko lelo présentateur émission to komi wapi. Dossier succession Pembele. Bon raisonner depuis 2002. Si lelo dossier ni si la raté. Bandira besoin d'un biso, bino ba magistrat, bino ba avocat, na ministre de la justice, l'anda dossier de Bokebi, toyeba, ils ont se bloqué place nini. Ndeko Feli. To combien de dossiers situation Pembele. Merci mingi ndeko journaliste Didier Kikou, vraiment merci donc parce que la parole plus merci mingi ndeko yambingai. Succession presque 21 ans. Sont 21 ans pour à boire et à manger dans les tribunaux. Vraiment, tu as des gens qui ont des Basile, tu as des Basile, tu as des étamboués, les étamboués, tu as comme une idée. Succession de Bandaki en coloté de la Funa, les Sarabio, tu taillé. Coloté de la Funa, hier, tu peux me papa. Oh, bah, la changer l'histoire, bah, le Badawa Tata la Bango. Quand l'histoire hier, hôtel de la Funa demande à terre à 63. Il y en a 38 ans, âge ni pas tourner d'accord. Alors, ça la wapi. Quand on te dit que Pembele André qui baki là. Basine bangoyo. Basine bangoyo misatu. Wazana suka kuna, wazana katikati yona boti tatana Charlie. Wazana suka yona boti mama nga. Wa memi mwana te musuna suka kuna, aboti mwana moko yane milie, yepa kufa. Alors, bana Pembele papa Tatana Charlie yeyo. Tatana Charlie gérer hôtel de la Funa, pas propriétaire. Gérer hôtel de la Funa. Yango combat compagnie zaki EPF.
établissement Pembele fils Pembele papa on a autour l'accès bilona banana ye bana ele tata na Charlie yeyo mutalandi tata na Charlie yeyo mama nanga mutalandi tata na Charlie yeyo histoire vraie on a komona kosi na bike noko nanga boti bala ba magistrat ba foka ba ya ba na démontrer ba ngomba so bakao wala ndi tata na Charlie yeyo alors tata koko leka kufi avant qu'on coupe bien moi nanga tata sali destinataire dans le vanium avant destinataire dans le vanium quand on sala Air Congo koko bezo sala le côté ya ko gérer biloko nanga ndaki ko gérer hôtel de la Funa quand on gérer hôtel de la Funa so bien recycler document so comme toujours administrateur gérant pourquoi comme propriétaire tata sali entourage ya zaki na ba vocal ko ba mettre kusu tata sali akufia sali testamenté albika ka boko potala bo bongisa sima pour entourage tata sali zaki na batama yele batabwanya tata na Charlie avant kufa a 5 café le corps à mon azaki te malin Charlie Pembele tata 5 café Charlie a drogué café Charlie a drogué café tata na kuiti ya pongi ala bengi mama oyo azo sala l'opération na katsandaku sans gants na zebi sabino Charlie muda pepe de bakanga kaite abima liberté professeur kwa wili bakonga kima o mali Charlie Pembele wana wala ti gilet ala ti gilet la chemise ablé le kola papa Erodia que son âme repose après ye wana Charlie Pembele na mama wana tala nenga kati tata na ye tala nenga sali tata na ye yango yo tala nenga sali tata na o bo mona kwa mitsope ba neri ya miso mwana boma tata na kata ndako bakanga yete wana ba neri miso olongo wana tala nde tata na sali moraji o so wana bo so mona ya zolo o wana likolo wana o ya peme wati wazali kolo ya wati wana makila bakanga yete alors tellement pression ekaki yango mona tina ba criminel ba beta kangelo ko pour la vérité o bo mona tolo o passo nga par rapport yango wana peme na trailing wana mutuka alors tokena na bakure tribunal tokendaki na bakure tribunal sali système ni na kendaki nango sali expliquer bandeko bien tout yeba yo na Charlie boza nengenini merci parce que Charlie Pembele Feli Pembele confusion les la mingi maintenant on peut la différence Charlie Pembele et Feli Pembele voilà vraiment merci mingi na question pesingai la question pesingai si faut la yambola peut bien pour comprendre pour nous voir mais tout le mingi na là Charlie Pembele na yo boza nengenini et loko na bakana bako lek no surtout na zela soto kutana bat na tali saka bango wapi nini faut tata na Charlie faut tata na Charlie j'ai mis ça ici non voilà ngana Charlie to saboye bomo la photo yo mutaboti Charlie yeyo oya boti Charlie yeyo tata na Charlie yeyo mutalandi tata na Charlie yeyo mama nanga mutalandi tata na Charlie boza mwana tata mwasi mwana noko mwana tata mwasi na mwana noko histoire ya claire Charlie tata le kilanga te noko langa te Charlie c'est mon cousin ya botam na mobali ngana botam na mwasi histoire est claire. C'est que hôtel de la Funa, Israka, ya nani, ya tata ya Charlie, tu ya koko na bino. Hôtel de la Funa, kolo ngo yeyo. Kolo hôtel de la Funa yeyo, mta changer histoire te. Ba kamalanda ba histoire yo, ba tangi ba histoire yo. Mais quand on expliquer biso ya somba koko na bia somba ngo place ni ngambula nini. Demande à terre na 63. Demande à terre na 63, tata ya Charlie 38, azana Algine 14 ans. Demande à terre dans le Bible en 63. Quand on a vu ce commerce, tata Charlie salaté. C'était des salatés dans le vanium. À ça, nulle part. À ça qui des salatés. Moutabale les moi si tata naïe. Moutabale tata na Charlie moi si tata naïe. Y'a balance à nulle part. C'était sommaire. Alors, demande à terre dans 63. Constitution et hôtel de la Funa, là, 64. Dans 64. Moutassi ici hôtel de la Funa, Maréchal Mobutu. Quelle sont les réponses à paix? Moutassi c'est hôtel de la Funa, Maréchal Mobutu. L'habitumé Ali Fouriman pour le contrat Bazouaki. Tata na Charlie Bakangaki na 74. Babi moi mkenda ko soma tamata bo sumbo ngwapi. Lokola komo ya tata. Ah ndeko bosaka tasho ko besa mona komo ko kana yo. Ako nyokola bandeko sutu so motema mabi. Lokola komo ya tata na ya mona ko kana ki. Pembele André. Tangu kwa kufi. Tata na Charlie oza ke lozong sa kombo na ye. Le mabuta bi recours à l'authenticité. Tata na Charlie oza sa kombo ya tata na ya pesa ki ye. Akeko ngona kombo ya Pembele André ate Pembele mundele maunu. Ya mwana leo liquidateur bakoti makero fefu akuti so 4 non na section d'enregistrement Pembele vendre tozana yete
pembele munde tozaka na ete pembele André tozanga pembele kibaki la André. C'est lui le propriétaire de l'hôtel de la Funa, le pembele le père. Histoire ebani. Tata sabana au sanil par, tata sali destinataire. Tata sali escoquer tata na ye naba maman na biso. Le quoi ba maman batanga kité, tata sali na kitrema. Le po maman babali na 14 ans. Tata na sali escoquer ne ba maman na biso. Mais est-ce que l'hôtel de la Funa, l'hôtel de la Funa, ils ont beaucoup de justice, que Bosamba, Baganya Bino, Charlie Pembe, ils ont géré l'hôtel de la Funa? Non, parce que là, c'est une place. Là, tu as dit que tu as koufi, tu as une réunion familiale. Charlie, Balongole et Bonga, Charlie, qui a sa famille, papa, il va beaucoup de bisondak. Famille, papa, il va beaucoup de bisondak. Il y a bien code de la biso la famille, et code de la famille, elle est que son mot est à koufi, à Tigul, pas on le pense aux Aibana. Histoire est claire. Des salaires qui sont là. Donc, les salaires qui sont à l'État, pour me dire que l'État, c'est le Charlie. Pour les pour aller à la carte, il y a famille, il y a famille. Donc, dans l'État, il y a un biso, premier agent du Sambo Panda Emmanuel. Ah, que son âme repose à paix. Non, papa, ba magistrat Bazali. Ba magistrat Bazali, oh, battez-moi le ruban en jambe Bazali. Premier avocat général de la République, premier agent du Sambo Panda Emmanuel. Nous avons battu le place aux alliés, place aux opprimants. Là, on continue le dossier, premier liquidateur. Là, on continue le dossier. A vu famille, papa à Tchapar, a vu Bala Tchapar. Allez, débat contradictoire toqué. Bah, inspecteur Kounabo Komak. Maman, Badi, Namoula Boye, Yaya Zaro Salaboye. Namoula Boye, Yaya Zaro Gapa. Il Namoula Boye, Yaya Zonsaki Boye. Namoula Boye, Bakangaki, Yaya en prison de l'eau. Bah, bien détourné bon à l'État. Nous avons des amis, papa, Bakanga, Bleu, surtout. Pourtant, on est un le aux autres, même moi, 5 ans, il y a 8 nouveaux. Tant que maréchal, même aux autres, il n'y a pas l'État qui a contrôlé. Il faut que document. Quand il a 6 mois de prison de l'homme, il y a un maman. Mais au tal, comme moi, papa, il y a moins de bloc à papa. Il y a tiré à Charlie. Alors, les premiers à Sali, au salaire, au tal, ah, vous avez très dangereux dans le dossier, et ça, Charlie Pembe. Ah, juste Charlie Pembe, c'est 100 mètres avec au tchak, ma coloté de la Funate. Chala salindenge nini kama yoki lokuana chala ke ko kana mona pêche timanga Mwalim Jackson soit des avocats Congo mboka za kufa bazu yo bacho o magistrat ozu mwana wana obeta carte mo na CD6 o tie wana park 7 akanga ba dossier za mbongo tale loko bombo la biso tale loko bombo la biso elobi na ministre tamo mwamba 3V 20 villa 20 kills o yezo silate o yezo nyoko la fati tozo ko na dossier azu chalate 100 mètres chala ko ko mo pêche timanga mo pêche timanga ayi si papa première je sama contre le dossier bataka ko terité moko donc le jour ba m'appelle Charlie première c'est réquisition abi première je sama longo le dossier abi na ko longo le dossier den po arrête de tirer jugement de tirer na ko longo ndengeni oh ça va c'est là trop tard c'est comme on ba comme ko bunda ba ko bi biso tonga moko boya ya sami to ba to mo na kaka première chose avec si ba maman abi dossier le côté mo boulot bon que le bon la première chose le sam so la boy ko ya première pêcheur so la boy ko ya mabino c'est le dossier le baby ba maman pe ba kena ba mona ibu le ko mona sai passer ka boy ko ya ba maman ba yo ko no biso première chose le sambo ba yo tia biso magistrat substitut du procureur maman mo ka ya kufa faci faut contrôler ba magistrat ba yo tia biso magistrat pang bouche pang Ozaki substitut du procureur général après la cour d'appel de Matete ni mette katemeri place ba mafia zali ya kokuna abore ya magistrat kuna ba yo tia biso ye a tel biso inspecteur ayen inspecteur maman ke ko mona ye papa yom to comme sur liquidateur biso mo vi salo tia se ka kuna supona o te po awanda ko hotela nga yone mama o ko benga benga tseto vansa bangu salo tia wana nzonga le sai cop atina inspecteur na 22 heures azobuka coffre fort au premier jour sambu atikaki to takena butu wana mais ko zaki ngamo ko sali na ba inspecteur mo été inspecteur na kufa bamba uso ale ka ngobwete ya bamba batu ya makila biso ya mbonga famille inspecteur na kotana mabele ngabengi pongo bus mais muto tinda yibimbo kala bwebwe pongo bus azo wangana ba ko me pongo bus héritier malade pesa mo baswani azo tinda biso pa sali to bito comme sali ndeni yo le mtozo gérer 48 heures après maman ya kufa non c'est ça personne en danger bakanga espèce wana te pongo biso bakanga été magistrat mafia magistrat muibi abuka ko fa na butu na ba 23 heures ba kitaba été pongo biso pongo
magistrat moyibi tile lo sosala bakanga ete et pourtant que premier péché kalobaki batande pongo aussi PV si PV bakanga pongo buso wana te azosala leti lelo vraiment si bisiti tolandeli pas na pression totiaki là mwana kofi a démissionné toyekozwa liquidateur Jean-Luc Boulambo troisième liquidateur ndeko nanga à boire et à manger yo papa nazolanda ndenge tokokena yo kalibema vraiment merci ndeko pesi nga temps l'expliquer bato à côté qui na RCS 5930 à côté qui na RCS 5930 alors magistrat to sani na 7 ans oyo troisième liquidateur judiciaire le col Charlie c'est qui est raté Charlie a ke koyoka na nzambe na ngai premier président sortant ya cour suprême magistrat nani juge nani atala comme les autres mangai comme le goyanga premier président ya cour de cassation et ya cour suprême autre que comme avant to que le monde aye magistrat ate mboka ya kufa ba ya ko tia biso zalaki na 4e mairie premier président wana na 4e mairie ayo tia biso super comptable kaka na même cour wana tia biso 3e liquidateur na RCS 5930 ba yo tia biso super comptable na même cour wana juge parti place liquidateur à ezali liquidateur judiciaire na cour na re cour o tia biso super comptable maman Kiniali maman Ouvine Kiniali juge parti alors o tia na principe nini la epte so tia na doctrine ou bien la jurisprudence ou bien les principes généraux na yebite principe o tia ki ou bien la doctrine alors tellement pression le cas qui maman la kimi abina ko sala te dossier abina makelele mingi maman la kimi ba yeko bimisa biso arrêt oyo ba ko tia biso tia ya kwadi kaka na même cour wana arrêt bimi dimanche papa na mikana nyo surtout complet arrêt bimi dimanche to rene ko vérifier kombo ya mto ba tia biso tia ya kwadi nzo ne vraiment ne ngoyo tia sa kandi yem ndako so premier président coup d'appel matete kuna na goma zai conseiller yona soit commis président coup d'appel premier président coup d'appel na 4e mairie vraiment ne ngoyo tia ya kwadi oyo fono ya mbata toke komona ye papa me banda ba cheka abi wana arriva ba silifie ngate ba notifier ngate na yebi angote nzoga nde shala betaki mbate betami dimanche batu ba signer nini oyo président Putu Bongeli yeyo oya sinaki silima oya sejaki toke ko luka même note minute yate même règle matériel ezate donc esami ya mbate na libanda ya cour toke ko luka même bon on a bien avec précision toke ko luka note minute soit disant ba règle matériel rien note minute ezate na makena teke biona que le monde est sur le bureau normalement tout sur le bureau et puis jugement tout ça qui tient sur l'opposition mais eleki na kolekona eleki mbutu mutekoti nindi bana bakomi ko l'héritage donc ba bike ba machisa ba suite bana ba simbi Charlie comme il ba locataire nyoso tout ba locataire nyoso tout ka hotel ya funate tina ba ma campagne tina ba galerie présidentielle voilà OK yewa mutu côté Charlie comme il ba locataire Marcel ba comme il ba locataire donc bango siko ba comme que tout les mitu oyo apesa mo pa nani talendeng mutu kotaki tolongo wana awa place ba ko futa biso salaire biso nyoso tout comme la ngaya ngwana o ba yete ba fokala bango ba ya ba représentant la bango ba ko sola bango mbongo oyo biso nyoso tout awa héritier nyoso tout zo mbongo na ye o ba mama na mo ba kufa ba ko so place ba mama na bango parce que o mta signer on l'état biso te yango alors to vanda ki to saki procès verbal na 3e liquidateur à kotaki procès verbal na yango awa to zalaki la date ya procès verbal ya réunion le 14 août 2010 biso nyoto signaki pour la vente yango yo ba signature ya liao yango ba signature yango tala ba signature yango biso nyoto Charlie azali bozo pa ele ba fokana ba signer
bango nyonso surtout basignaki pour la vente na bibe pour la vente pourquoi bateki ndakuté pourquoi bateki ndakuté bazo ba héritier ba écarté ba héritier biso nyonso yango to signaki procès verbal yango to signaki pourquoi bateki ndakuté bazui balongoli batie biso liquidateur fantôme na rona l'expina arrêt dimanche batie biso liquidateur fantôme liquidateur yeyo ya mona la raté liquidateur jugement yango liquidateur fantôme a mona na té ti lelo to so mbongote mbongo comme kuna bango ba chanya ba o magistrat ba kolia bilanga alors nakoka moi to sala ki séquestre na séquestre to sala depuis 2008 et 2018 séquestre yango to sala ki séquestre de ça séquestre te mboko pe ko beba to sali séquestre jugement bimi jugement yango ebimi batiaki biso disonné Chikai. Maman nanga maman ma faisant na grande distance oyo na paquet général na grande distance ya Gomboyi ma faisant wana ko sakana te batiaki biso Chikai batiaki biso yeyo Chikai le ba ke ba signifier ye na ke comme on a un avocat nanga on a koya samedi na zaki na tête na koya samedi na $100 ya transport na payé. To comme samedi kuna be so ba hérité tozo silayi. To ali ko bengai. On a comme na sendwe. On a comme na entrée ya première rue. On pile to bokinga. On a juste téléphone à Kangi. To lo ngwa na 16h. Pour la silayi. Lundi to ko mona ye. Oh compte ta moyen na sala de sioné sati. Moyen sala de sioné ya tendeni. On a su voilà premier président kitoko. Ati ki pele ba poso habita benantele ko sakana te toke ko mona ye pona kote wana ngole ko ba pembele na te ko mo ba swami na te ko mo ba Didier pona kota akepa yambinga le na yambinga yi na ko na changer dossier na bi ko mona pembele o meneli ba ko ngabite na lugai ka pona kote pana yo nini na bi papa tala dossier na biso ndenge yali tala ndenge yali oh appelez-moi votre liquidateur. La bengi liquidateur, premier président qui toko abi azana posa na yo. Nzoka nene peta confiance le Masudi. O zaki na 4e mairie. Les mafias là qui lo ba okangete. O ba bisi ba do sabatu. O teki banda kwa leta on atra. Masudi. Tozo c'est là. Non, c'est la biloboya Mardina bavocat na ba héritier. Ngabi na premier président na bisi liquidateur ko kene mo côté pourquoi tu sokota nango même biso no so héritier. Toke na coup de casse la cour suprême wo to komi kuna to sala audience to yaki liboso na ye to sala audience na audience to sala ki to komi wa kombo akosi aleki na sala ali ko benga akomi ko ma magistrat ante tel liquidateur il magistrat to mo ga lettre mo ya biki ko journal bi mo ya babino ya tebo kene boya jeudi biso na lisusu mbula ne to ke na sambula to ko lettre o bo salon ya babino nzoka na zo sa petit la confiance ya 4e mairie Masudi. On a coupé un coup de cassation, on a vu que ça aussi kuna. On a comme conseil. Et mon salaire nini. D'ici dans mon salaire le retour sur une chose. OK. Papa, facile au gozo quand même c'était pas si. Ngulu, a ozon na la poto. Na lobi na yo, Chikai boy ko keno sala. Chikai boy ko keno sala, bon façon c'est un bon nanga. A bengi secrétaire na bi kene kuna banda ba sur les mbongo ba pesa yi. Charlie la roki que Chikai boy ko sala. Pour la Chikai sur raison, Chikai tini sala qu'elle appelle. Sala qu'elle appelle bon fixé. Biso to appelle to fixé. Là to fixé dossier. OK, to sambi action ya premier degré. Ndel to na kuku à reconnaître action ndo faut Chikai kaka asala. To zongi to ke comme le premier président Pierrot. Ouais, menga na bureau na so landanga. To ke comme la Pierrot, juste Pierrot. Kala to uti na cour a confirmé kaka action ya nani ya premier degré. Il y a tribunal. Il faut Chikai zon. Mais Chikai l'ingité. Abeni Chikai. Venez dans mon bureau. Chikai est dans le bureau na yé. Ah, nzambe mbogo ya okufa. Mbogo ya pasi. Chikai est dans le bureau na yé. A démontré papa pasi. Namawa. A démontré yé. Nkana nangwawo. Papa. Nzambe nanga pesa na kimia. 21 le kebele ba mama ba kufi
bamete Didier Mokonzi bakufi bato bakufi mpona dossier oyo bato bakufi mpona dossier oyo natiaki yango wapi nalakisa bino balete etika ya komaki lete etika ya komaki. Ok, ndeko Feli yo ati tozoluka document na yeba dossier succession Pembele ezalaka biloko boni ezalaka kaka hôtel de la Funda to biloko mosusu ezali mekana ko cité biso ko énumérer biso biloko moko oyo inscription Pembele bongo to kota penda na ben biso na biso parce que outi ko pesa introduction ya mai o Israël ke yo ya awa na télévision na biso ko susu ya lelo mai go le kaka awa siko to yeba biloko yango susu Pembele ezalaka hôtel de la Funda mosusu ezali énumérer biso moko to yeba dossier hôtel de la Funda biloko nani ndenge première age Lusambo asambisaki ba mama na bana biloko ya Pembele papa à part biloko ya Pembele fils à part les premières age Lusambo ba bon toko sanctionner surtout le kwa mboke bandaki na papa ekiti na mwana tozo sanctionner surtout à Gobali toko teka ndambu comme ça hôtel de la Funda etika comme patrimoine national pour la vérité non surtout alors biloko ya Pembele papa aussi songololo ta satan sala wutina mama nga là ça va être atteint sali moi aussi na venu wana kaka Songolo 128. Il y a papa, Pembele le père. Aussi, hôtel de la Funa. Il faut voir Yako Nabiso. Aussi, hôtel de la Funa. Yako Nabiso, place Tatan Salamaneko Sala. Place Tatan Salamaneko Sala Tatan Ye. Au long où l'os est venu maçon, Yako Nabiso Kaka. Oh, il me dit 15 000 $. Il y a bien 15 000 $ par mois. Et Zanini en Kepo, il y a bien Indien chinois. Bah vraiment que quand on attaque 15 et ça on nene na limetera la première qui on a quand on la funa na veni maçon ya koko na biso kaka olongo lo kena kutu 17 bis to quand même maman c'est quoi là ba Didier Spembe ko kangami ya Didier Spembe histoire ya hôtel de la Funa pour ba kola sika moko ba kola sika mona ba loko na ngai boson ba histoire ya hôtel de la Funa ya koko na biso olongo lo kena kipangu na frontière ya koko na biso tata salma ko gérer kaka olongwana sikoyo biloko ya tata na Charlie o tata na Salatiki tata na Salatiki meuble na avenue nini de la montagne na makampagne baza basemana batangi immeuble ya 12 appartements ya tata na Charlie olongwana kena Kingabwa ya tata na Charlie olongwana kena campings bana ndormi bale wana R41 na R39 il y a tata na Charlie. L'autre tata, il y a la galerie présidentielle. Il y a tata na Charlie. Aucun côté na venu Ouganda. Le ménager le monsieur Kabila Kabila on revenda. Président Kabila le président sortant. Ça c'est le revenda. Il met Boston ya wana. Premier niveau le surtout ya biso. Il y a tata na Charlie. L'autre tata na Charlie qui yango wana. Sikoyo na successeur yango. Pour la nini kaka yondo za liboso. Bande ko musu balobaka te, bazora mbongo. Yondo zaka avocat na bango to il on destra yoka comme ça tu na télévision ko lo ba bande ko musuba zaka te ba maman na boss ka yomo comme ça situation yoka na Feli Charlie da Feli te ba musuba zala merci mingi ngai kaka na zala te so na zala kaka ponga ne batanga liquidité place maman et puis ba héritier nyo surtout ba vanza ba bibo lokola yoza matata mi yo le kaka liboso ko lo belaka pona combien d'héritiers bozara combien d'héritiers nyo so bozara combien d'héritiers ba tika ba koko combien ba koko si on a plutôt compté ma coco, en tout cas, tata na sala boti na basi mine, maman na nga boti bisoneti, biso to za ki wito tika la se, Marie-Jeanne va boti bana, donc ba coco va zebele. Ba coco va zebele. Pour ba héritier non le premier lia ba ya coco na biso ba selité. Ba tia mi balé. Les gars tata na sala bingi bozo sala ki misana poto, na maman di kesse Marie-Jeanne. Bazavi, di kesse Marie-Jeanne na Lubumbashi. Bon bozo za poto koka chalet ga charité bien ne soko ko ça ko la monia wa ye Charlie a commis ba locataire yebe bozo ko ba Marcel pas Marcel Charlie ba ndini Marcel Charlie yana le Marcel le 59 Charlie 66 dans mi balé na katiwana mi balé na katiwana sur Charlie na Marcel ko benana po ba que l'état ça souté mbutu mutekoti na ministre oyo nani ya ko gérer succession Pembele na maboko ya l'état to maboko ya individu na ministre oyo ba dibler l'état ba bimisi liquidité fantôme liquidité la bonité bango mo bazong na gestion donc na zone de gestion ça Charlie sur Marcelin Charlie dans zone de gestion na kozonga Charlie zone de gestion Marcelin bi okozonga na gestion de ngeni entre l'état ya li o wapi l'état ko soko tuli Charlie na zo gérer abin selu rien bata oboka le liquidité ka so mona nati so mbongo ikende ape mbongo isoke na Charlie bakanga kiye na lebise bino yango na koyana ba document Charlie yo bakanga kiye
Charlie Bakangaki. Ah, Charlie Bakangaki. Bama payé. Charlie Bakangaki. Bama payé. Tam tabimisaki. Mutabimisaki. Olia mutabamba olia beta ne bakonane abeta ga national beta provisoire abimi boîte ko wili bakongaki ma braza États-Unis tam tabimisaki. Bakangaki ne factionning. Bakangaki ne factionning. Kana ba mbi sote. Première chose c'est ko koma wana te. Ko koma wana te ko chama kolote. Ayokite bakanye ba mapeye. Olia beta ta même ata une semaine te abeta ga national abel beta provisoire akimi. Siko mbongo ekota kana par na bino bakoko. Bato basaka ta succession. Vocabulaire donc la sika papier to moto moko ndazo ambongo wana. Par na biso bakoko tozo soite ça fait 7 ans oui. Manda ligue de terre longo tozo so mbongo te. Mbongo soke na bawo magistrat. Mbongo soke na bawo magistrat. Magistrat ne peut la ligue de terre, na so comprendre mbongo soke na bawo magistrat ne peut boto ligue de terre. Ligue de terre fa zala wana azala historique ya libota. Ako zo mbongo tambola na famille. Ne rôle ya ligue de terre ya wana mbongo soke na bawo magistrat ndeni. So bi mbongo soke na bawo magistrat ndeni pour ligue de terre abonalité. Balongo ligrete ba ligue de terre fantôme. Charlie Nanzela na tambolaki. Nanzela na tambolaki na ba cadre magistrat oyo zo ba relation à partir de premier président kitoko. Ba poste bitabio ba tselaki. Bango ne mdoko lebi sombongo. Mbongo ne comme partage à gâteau ba enveloppe. Soko comme fin du mois. Ba zo le kakuna respecter. Ko ko benda. Ba so virer ba compte. Ba zo virer ba compte. OK, donc ba ndeko na feli. Dossier na bino 21 ans, succession pemeli. Eza bloqué et sikani. Na lobi na yo papa na ngai dossier na biso succession pembele toza bloqué non na nini na ibsa yo toza bloqué to sala ki séquestre na séquestre to sala ki to ken appel sala ken appel tellement ko yaka sa bile mate pour to ba téléphone c'est tata na été so za tata no yaka bile ma ya kité lokola tika ya saki des ça boy ko kende nde to kende ki na appel wala sala kende ki aboy ko fixer biso to ke to fixer tozong ba reconduire biso kaka na so ya premier degré donc tika il faut que on sala tika ya boy toke ko mona juge Pero abengi tika alobi pourquoi bo ke no sala nzambela ngai ni na ngai fallait na nini wana ba na l'accès document émission c'est comment les pièces contre pièces le bagarre à beauté à l'accès biso ba document ne zo approuver que mbongo na bango batu musu bazwaka yango maintenant ko dans l'état congolais ba dossier en autre 21 ans 21 ans état de droit yango il faut battre l'union se sentir que oui il y a un changement la régime mais oyo les autres kenegaka avant indépendance et déjà après indépendance et ça sont à la moitié il y a des hommes qui au Congo justice c'est modèle nini 21 ans combien de personnes bakufi déjà nous avons fondé ça kufa déjà dossier continue en quatre il y a de ko fele yao bozoka makamba ko loba azotanga na ko ba au magistrat ya mboka au Congo ba papa na biso ba au magistrat ba simbi machine ya justice ya mboka Congo na dossier nini magui le kosambongo d'après la mbongo muda la capacité ya kopesa meki bo moto na ye ta ba ko bazotanga ya sonia bozo ba responsable ba para ba koko ba ko tanga bino na makambu ya mbongo ya bato ozo posa que un jour yo ba kokufa okotika be biloko ya kotika na pa nani nana ko gérer tous ces pays ici-bas oyo so la bana baninga ya ba ko so la bana na yo ils a conseil so bo ka rater na koloba ils a Jean-Baptiste na afongola ti na yo sabino yeso azoya bonzima yesu bonzima nzambe bobo na mitema soko boyi bitali bilanga ya koloba ti na uti koloba na ba l'émission que après boyambi na biso ya pape biso ba congolais ba mikolo moko ba kolela na ba ministre na ba député na ba sénateur na ba conseiller pe mokonza mboka mingi ba kolela parce que boloko wana ekotonda na bato ya cravate o kabila kosa biso ezalika bala kolonda muta yibi kiti boloko mais ya tout na yibi sibino beaucoup na ba ministre na ba député cravate wana deko kota kuna eko kota en désordre parce que ce n'est pas juste biso to bundaki pour la restauration de territoire ba ya mo ba ko s'accaparer na mboka oyo ko mboka na bango ba so ba désordre ba na ko piller mboka oyo lenge balingi yo moto moko ministre yo moko avocat yo moko commissionnaire et puis ya nani moto moko koto bazo benga kabanga mboka zo ko mboka moyibi mboka makila commissionnaire à Kagame
tokotanga bakombo na liste des alliés. Liste des alliés. Tokozwa be bolo biso. Mais tokotanga ke motoboye moto ne ba preuve. Tozo na ngwa. Ndeko Philippe Mbele. Ba dossier yango. Ba dossier yango. Oui. Awa to fixer date. La vacance judiciaire. To fixer date il y a RCA 1160 061. Philippe Mbele contre Charlie Mbele yango. C'est bien mentionné. Yango wana. To fanda qui? Non, wana sigoyo joue audience. Oyo ya séquestre. Yote de la funa. Pour mbongo zokende, mutazo le premier mbongo na sali. Mutazo li mbongo sali. Mutakimi mazo so mbongo. Azo benga babasila na téléphone. Mais ça la rasko, ça qui ça c'est pas badambo. Charlie Akima bakanga kaye, Charlie bakanga ki azaki na prison, Charlie bimi na liberté provisoire Akimi banda Akima. Mbongo ti lelo zo landa ye. Mbongo ti lelo ba o magistrat baza ko so mbongo ba ekitia bazo so mbongo te. Ministre de la justice zo landa biso sikoyo. Rose Mutombo je passe hein. Comme on a Tala Sikoyo, pesa message pas ministre de la justice. Après principal moko numéro 1. Hein, magistrat suprême ya mboka au Congo. Fati Betom Kwatombolo. Eh bisaye, pour ebi liso, azamo la limité hein. Ayebi liso là, c'est surtout même malam. Ici là nebisayo wa. Ici là il faut la citer maman yo. Mama magistrat nani? Magistrat Simba. Tokena n'appelle Tokei pour la séquestre songi. J'espère bien bon fixer dossier, le roi la Pierre a désisté comme ça ton gars nani séquestre sur tout de la bino. Ton songi. To démonter maman Timba, to démonter magistrat Timba. Y a pas quelqu'un de ça Gombe. Maman Timba. Na démonter yé. Tribunal le démonter yé. Avant tribunal le démonter, ba yibi dossier. Dossier ba yibi nyo soto kei. Tribunal le 5 mois, ba keko vérifier soto samba ki na date ba keko sur la il y a le 5 août. Ba keko vérifier effectivement to samba ki. Mais dossier ke wapi. Le quoi to zana ba original to présenter sur original na tribunal. Maman Timba ba la question noir c'est blanc. Na révision nan démission ya Tika inenga boy ko keno sala. Na premier président ndenge azu acte, premier président ndenge azu acte ya Chikai. To démontrer na tribunal. Mais tala maman Timba lo ka sali biso. Tala maman Timba lo ka sali biso, maman Timba na otanga kombo na yo. Na baki na ko citer na TV osanga le côté. Ozo bunsa chef de l'état. Ozo bunsa chef de l'état. Et puis ba combien de notes de plaidoirie na mettre Mbenza Willy Mbenza. A combien même note de plaidoirie. Papa, na benga maman na téléphone. Na zili numéro na yele pa na greffe kuna na benga maman. Na bi maman songa biso. Successeur to moni pas si presque 21 ans, maman yo kla biso mawa. Alors bien na téléphone nini. Tika tibina sa musa ko timide ngate. Obi ku to parti ko ba yele ngambo na refuser. So bon refuser ki maman ko bimisa arrêt ko bimisa jugement yo te. O ko bimisa jugement yo te. Pour moi qui n'est pas focal Charlie ba retirer na kata salle pour ba sakina belemate. Au moins ne ba se retirer qui. Au moins qui n'est mettre William Benza Sambaki Mama Simba. Mama Simba juge Simba la otanga comme la yo. Na ba kina ko tanga pour ko tambola. O ba kina ngako kan. O ko kana ko bima. Pesa dola ngai. Na ba kina ko deso na ko dénoncer pas chef de l'état. Na bien procureur général. O ko so to contrôler ba ko etibino. Donc c'est sûr on a malam. Donc succession Pembele. Ils ont géré. Donc, c'est le Zunguluke. Ils ont parquet général de la République Yagombe. Yagombe, y compris les héritiers. Le groupe de mafieux. Charlie Pembele. Avec Marcel Pembele. Le groupe de mafieux a complicité là-bas, c'est ça. Mais non, bien. Nous, c'est bien la question de M. Chikai. La question de premier président Pierrot. Président parquet général, président Yannin Tribunal. Il y a grande instance à Gombe. Na l'action na lettre na ye azu acte en période de missionnaire albalu comme tout sous. Comment le bimisa biso arrêt ma beboye jugement mbatabu ya mabeboye. Jugement mabeboye mama Simba. Et pas seulement la biso il fallait tous on a comme musu na numéro mususu. Mais maman tana na doctrine. Pour on ça non tous on va dire gloire. Non to continue la foi de cette comment tu changer le numéro. Ndego Philippe Menena ibanan. Yo au sala droit aux avocats to ka passe ya 21 de commission censé arriver ba mibeko nyo somboka Congo. Na ko loba boy na kanga mingi na éducation ninga na réalité na za tour mingi na avocat
D'après quoi ça gagne moi passé. Au Kangami na ba viol non, na Kangami pour la continuer pour la vérité, pour la vérité. Pour la succession le groupe de mafieux. Yamba ko Kangaba ko continuer ngai. Bah toi état na yote non. Bah état il faut que ça que je suis avec personne handicap. Je suis avec personne handicap. Toi ko na zone na me bande ko na handicap. Tous dans le plateau ya babiso. Pour mbongo to me na leka ngam côté. Na leka na bandeko. To kabolaka. Na zone bana yo ndeko. Mama Simba ko bimisa loko yote. Pour la seke mbongo tamboli le loko yo. Pour la ndenge ba vocal Charlie ba secrétaire qui na salle. Nami kandato la kisaki yo. Oyo chika ya démissionné na ye. Na oyo premier président Pierrot soki acte. Mama okoko bimisa biso loko yote. Okoko bimisa biso changement te mama Simba. Justimba. Justimba là autant comme la yo. Okoko ça Félix le côté. Pour le gouvernement comme chef de l'état. Et le gouvernement comme chef de l'état, c'est lui le magistrat suprême. Commandant suprême au lingate. C'est que c'est le chef de l'état. Oh les habitants me besoin bunsaye. Yango na zo papa. Il faut ça la nego le ndege maréchal Mobutu Salaki. Papa to la ndege na kitona. Olobi mutakolia salaire ba soda sali susute. Pour la terre qui na gauche na moni commandant suprême. Na moni nani général Chiwewe. Mbabena aza chef d'état-major. Chef d'état-major général. Na tel ministre de défense. Na tel ba collaborateur de bazalaki wana. Ba mapinga. O yabisi bango kate vete mutakolia so mo la bila zati. Aucun nini na mbadaka o yabisi gouverneur azali sunayo azali représentant na yo soka zonga lisusu akosombe banayi o tiki toke na bujimai place yoko kanga biselele bakamene papa na solo ba yokseki yo o bani ko kanga mbali soto mo chef de l'état kangi conseiller nayi conseiller privé ya matière même on l'a dit là on a côté na chambre on dit sur la litoi papa kangi vitala kangama Chimanga Kangama. Papa, nabina yo Kangaba magistrat. Soko salika ndengi Mobutu Sakina 87 droit de l'homme wana. O tcheki meteni. Kabila ko sala tolérance et simité échec le chèque pour Kangama tout meteni maintenant ni ministre nani Luzolo Bambi. Amemaki mamute pa PGR. Bami yibinyo surtout. Ba Kangata mon côté. Mais yo soko salika ka état de droit, présidence de la République. Aujourd'hui, j'ai bah c'est l'université. Bah on a contrôlé par magistrat. Bah on a même à tel stade, ça on papa. Même la stade. Quand on a une année de 7 à 5 ans, on peut se faire PGR. Quand on a de 5 à 10 ans, on a la stade. La population. Papa, on a magistrat belé. On a magistrat belé, on a qui m'a la bureau. 3 fois, on a tiré les autres continents. 20 kills, villa. Non, les sous. 20. Si les lots continuent. Si les lots, bazobanga yote. Bazobanga yote, bazaba osali salaire le balingi. Mais babose que le réseau dans la combo na yo. OK, ministre Justin Rolanda parce que théorie dans Limbonga, ministre Justin Rolanda aussi. C'est un message clair par ministre Justin Rolanda aussi. Aiba makambuni ni ezina situation pende. Merci mingi ministre Justice Rolanda ngai. Merci mingi ba o magistrat boza Rolanda ngai. Na ya wa pona sala outrage contre la magistrature. Na ba poste to somo na 21 ans successeur le Kebele. Président de la République, quand on protège seulement, on l'a pas guindé, on tient comme Yesu. On va dire, on tient beaucoup dans ma boko en Zambie. On tient beaucoup dans ma boko en Zambie. On peut se quitter à Bokonzi. On peut se quitter à Bokonzi. On l'a pas dit c'est le cas. On l'a pas dit en Zambie. À Jérém Bokoyo. Après ça, au Boignan. N'est pas ça pas Salomon. Papa. On tient beaucoup dans ma boko en Zambie. On m'a dit surtout au salle bazako échoué pour la yo. Nous avons confondre bango. Même la communauté internationale bazo kokate. Papa Mboule beta ke silaka. Ministre de la Justice maman ozolandanga. Na komela kiyo. Na peut so ba vendre de soins ti le répondre en réalité. Maman na zolela maman. Na za pas sa makolo. Na za personne avec handicap. Na za personne avec handicap. Tant on tellement mon ngande na kotambola maman. Chef de l'état na zolela ne pas na yo. Ko eloko zo bena kombo na yo. Na na simbi bibe papa. 21 le Kebele. Même maintenant, il va faire tout, il va précipiter sur le côté. C'est un autre soir, un bon côté. Moi, je n'ai pas ça, magistrat. Moi, je n'ai pas ça, magistrat. Papa, n'a fouka melio. On m'a dit, fouka magile, tonga kuna. On appelle fouka melio, papa. Mon collègue dit, nini. Et bon, là, on les gars qui n'ont pas la presse de Liège. On m'a dit, maman n'a pas boire à Bilo Libanda. Aux ongles, qui maman n'a pas droit à naïe. Papa, là, on est aux ongles, qui n'a pas droit à bissoter. Doit maman, la bissoter, qui n'a pas poche à magistrat. Doit maman, la bissoter, qui n'a pas poche à magistrat, papa.
nakosala ndenge ni papa nasuki leo nyonso bimisa je travaille pas papa je suis avec personne handicap toi maman ya biso kokozala bafue te nalobi na koleka leo nyonso kotanga koma magistrat boloko ya mpona bato nyonso te ya mpona banyama te mpona toi mama na ngai nandimi boloko vraiment napesi merci mingi na bato balandi ngai merci mingi na oyo bazwi libakoya kolanda ngai nakotika tv te nakokonse kodénoncer nzambe abatela bino place bayali nayebisaki Charlie que ça soit la durée le soleil apparaîtra vous connaissez la vérité vous en faites Charlie on est là donc premier président de la République vraiment facile toi c'est malayo. Ok, merci mingi bandeko na ngezeki bongo ndeko na biso Feli Pembele ayaki kolola makambo ya succession Pembele 21 ans bandeko na ngai bile boko landa ngai bato boza censé ya kozwa ba décision na mboka na biso Congo eza pasi pe mawa na soni ya weka makambo tozo kawa batu papa asombi biloko na ye akufi atiki biloko epa ya bana bakoko batikali balenge bakolia mbongo bazuzi mais ce bana wana boli bakoma banani ba rebelle ba fazer te banani bandeko na ngai quand on va gouverner ses pouvoirs ba attribution ya ministre de la justice cela peut être ça sur les liés okoma obengisi bandeko nyonso hôtel de la funa banda ba famille Pembele wana ota yo moko ministre okokita sur les liés et ça c'est quand on fait dans la bureau te la dossier 21 ministre de la justice okokita na terrain oyeba yo moko otu na bato na quartier hôtel ozaki anani boso comme hôtel de la funa au moins ba dossier azala ya 1980 bazali ba ko expliquer que awa mutation ba awa eza mutu ngani kaka ba bureau tala maintenant ba dossier là ndeko ya handicapé aza firme abitala ndenge makambo ezo na libote na biso lelo sete le zoka mbongo te bane ba oli mbongo ba magistrat ka moko tala magistrat mboka Congo bazana mapango danki bayodia kitoko pour ba bangui ya mboka Congo mais biso to kosala niyo surtout pour vérité et banaka ta mboka Congo yanga mona le bibo mokolo ya lelo na le beki makambo ya enrôlement tulakisi bino ndeko na biso mukala senda John ode ko sakole kuna na pompage to la ABC bino peke kuluna ezongi makasi na commune ya Matete na commune ya Kiseso badane bazongi yango ba député oyo bakina ko sakole na batu maintenant les organisations qui ne yemoko ba député oyo basombi Kiseso commune ya Kiseso te kami na 20 000 francs pour ba député de productif ba député ba kamama et député banda comment depuis 2006 si le 2022 sur 2023 en gros je suis député même il y a un président de la République Fachi Beto le biboye nai président cause la premier mandat deuxième mandat attaque Ndokiango yo bana 2006 sur la député 2012 2018 c'est finalement le ko fera député en vite ndengeni kibokozo le mangote on se rappelle comme côté même comme on a un mot ba pression comme mangote nous on dirige ma commune on va diriger wana d'ailleurs c'est le député éternel la commune qui sait wana mudala capacité aux députés zati kaka yo la commune Matete wana mudala capacité aux députés kaka yo tala ba commune yango mule beta mudala tala ko président commune wa Matete wana bozongi si kuluna zongi insécurité zongi ko ba député président Boss le vieux qui bien vous les députés quittez les groupes armés vous aussi les députés de Matete de Kiseso bon quitter ba groupe ba kuluna bon tika ba kuluna musala na bango les députés comme les Kiseso atinda batu ba kuluna ba beta collaborateur d'ailleurs azo ma représenter ba bon ça ba net bon ça tellement ma représenter ba yo o la ndanga bien mais c'est les députés o yebi que un jour o tindaka ba kuluna ba beta collaborateur na yo ba kuluna o pèse ba tumbongo ba beta kuluna ba beta les collaborateurs na yo mais aux autres cas sur la télévision o pèse ba batu ba leçon biso rotika bilote to rotika bilote monsieur oh ça c'est ma commune na biso c'est ma commune boti biso to boto na commune wana Congo eza mboka na biso moto ko intimider biso a consolater to ko ba vérité na suka mais na zo sera na ba commune Matete na ba Kiseso bo for la mission na bino 20 000 francs ezaki ba moto na hotel 20 000 francs yango ezate ke ba sombio zo yango li yango ndelu mbuta tiseke na lobaki mais république ezo appartenir na biso vérité za irne eza batu wana te awa ndeko reference sur le bas justice 21 ans il y a dossier succession Pembele 21 ans combien de présidents baleki na mboka oyo depuis munani musa na bilezani bile ba député musa ndi yango yango bozula 21 000
Québec au sa population. Beaucoup de gens qui somba peuple. Qui somba. Il y a beaucoup de populaire. Pour dire que ça roule pas ça tout le monde. Bima la barabara dans la kuna yo, toi que ça roule, bah toi bima. Aux autres bisa mo bonani. Qui populaire moi misolo. Aux autres populaire bima. Yango aja ko senga tata mo konzi ekolo Congo. Fongola miso. Bana Congo tu bokola nanga élection touro to benga élection ya sanction. To sanctionner ben productif. Ba vie wana. Ba gaya wana. O ba kese mboko ya bango. Ya yoku fara député. Bana Congo ba congolais bana ki se se bokola nangai, bo fongola miso, il faut sanctionner. Jamais mutu moko to ko voter yo. Le mutu voter moi si na yo, le mutu voter moi na yo. Ya ko bi ka ho be ndengini. Mboko ko bi ko yam. Ben biso za pour voter ya yo. Yo maga député. Qui c'est ce wana? Ezo kufati. Yo ne monte sécurité wana. Na commune qui sont bénéficiaires, tu sais bénéficiaire école moderne. Mouta pas ça école wazane. Mouta kuna Jean-Marc Kaboun, il est en prison. Merci. Jean-Marc Kaboun ya Kaboun. Et là on se la bala qui c'est. Moi qui suis à Salango. Mouta usuki Lubumbashi Katanga. Aya to biso meilleure école na forage. Ba wose malaba ba bureau malaba. Bien mo bala qui c'est. Bo ça ni na commune wana. Car bet Sarabat rebuli Sarabat. Et là commune commune zone commune qui c'est sur la bino. Commune zone sévèrement. Commune zone sévèrement. Parce que ça le les athées. Le gars va faire 1000 fois la bino. Bala qui c'est sur fond la mise. Tokutani. To la ngasko awa to zo sko bo mo na ndenge zo bimana de biso Philippe Mbe bo tala état la ndeko azanango. Nenga zo souffrir na kotambola. Et puis passe au justice zo sala na ye. Ba courbet wana komata cour suprême. Cour constitutionnelle amatrango ni na kenakane na tambula ndenge ni. Bo tala zo me mai.